Oui, bande ko balandi ato komo wapi to kiti awa na limité na commune ya limité na 12e mairie. To ye komo na pa wa fondation oyo to l'acti bino ba image ya façon na façon banda na Angola et que Londres et awa na Kinshasa et bandi ko sala misala depuis ba Rosimu kendi ba kufa azara ni candidat député a ko sala bona propre moyen na ye moko. Mais bilamba balati eza bongo ya mama moko boyo oyo nzoto ndezaka libana moté mais na kata Congo to ye a to solna bandeko. Est-ce que musala oboko salaka et le me batami na simate boko so na propre volonté na amour du Congo to ndengeni mbote ndeko nanga mbote papa to ngi to bananu bilamba bolati za fondation nini biso tozali fondation Chiyo Imwena Mwamba. Chiyo Ibenda Mwamba. De Chiyo Ibenda Mwena Mwamba. Il a accident en ligne. C'est-à-dire, les individus, mutu, endémique ko porter kombo na ye et comme ndeti objet social moko boye bateba sa ila yango na cadre ya kosunga mboka. Ko eza kombo na ye propre mama Mwamba Chiyo Imwena Mwamba. OK. Tant bo sala musala onde ko na ngai. Est-ce que ma coquille refuta bine ou ta ka pa na ye moko to ba duso ba ko pesa bine. C'est-à-dire que tout musala oyo na ba moyen de bord ya ye moko mama Chiyoyi tali ville à Kinshasa eza ville moko lelo ba komo benga biso la capitale la plus sale. C'est pourquoi andimaki ko s'investir na makambo etali salubrité pe assainissement ya ville à Kinshasa. Azo sala yango na propre moyen na ye moko. Azana soutien teo azaba partenaire azana bangote mais na makoki oyo ya ye moko azuaka nde azoko sunga de façon que ville na biso à Kinshasa est comme propre. Kinshasa oyo ndenge polaire comme ki solo boy bozana elike na propre moyen na bino moko effort wa muke bozana boko ngengisa ville Kinshasa. Bon toza penza koloba ke toza sur na moyen na biso eza kokosa parce que tozo lukape ba soutien ba lisungi eya na kati ya fondation de façon que toko kosala musala oyo na resta ya malamu bien to na posa lobito mo na Kinshasa oyo propre mais na biso mongo to kokate parce que totamé ba mboka ndeti pays monene boye azoluka ba soutien ba pays misusu bongo biso kaka fondation eteni ya eloko na kati ya mboka monene boye to luka soutien tete tozoluka pe soutien ya ba konzi ya mboka ya bai oyo ndeti hôtel de ville de Kinshasa ndeti gouvernement na biso ako soutenir biso de façon que musala oyo ekende liboso ville ya Kinshasa koma kin label ndeto yebela ngona kala. OK, mbote ndeko nanga. Mbote papa nanga. Mbote la caméra, mais ça nous nanga ko pesa moni bilonyo so ça habillé à uniforme fondation Chiyoyi. D'abord, il faut que Chiyoyi Imwena Mwamba, ezali kombo ya promotrice donc fondatrice ya fondation oyo. Chiyoyi Imwena Mwamba Cécile. Ndé kombo ya maman la biso o kazo kamba biso o azu vision ya kokomisa Kinshasa ndenga tamolaka. Comme à Londres, à Monarande, Londres, à la rendez propriété, à la ca, à Kendara Angola, à Kendara Bessike Belé, à Yena Vision à Awa, pour nous action chef de l'État. Action chef de l'État, pour l'année. Aujourd'hui, les gens oyo, il faut aller à la TV, à commissaire chef de l'État pour ça, moi Kanyaka, moi Mbongo. Mais fondation Chiyo Imwena Mwamba, ce que Talibisson a toza ba jeune. Ba jeune pour l'année, pour la Bissonnem, tous aller à venir à Congo. Yangwana mama aye alobi na kosangisa ba jeune pona lakisa mokonzi ya mboka ke ba jeune ba ye na kati ya fondation Chiyo Imwena Mwamba pour komisa Kinshasa propre na yango tozali kosenga appui ya gouverneur Jatini Ngobila atia maboko na fondation na ba autorité nyonso tout o bango pe baza na posa Kinshasa ekoma kitoko lokola ba pays to ba capitale o bango ba ke na revisiter et ça facile. La question est biso moko ba congolais tous a conscience to ba eloko nini il faut to sala eloko libosé photo sala il faut to la nzalate photo bongisa sika toko vanda nde o moni leo to kitina 12e mairie limité to sali ka 12e mairie to bandi depuis 10e mairie limité to ke nango ti échangeur pour la nika limité bon limité d'abord ezali esika o ezali trop public ezali esika oyo batu nyonso to mutauti bamboka libanda azoya boulevard Lumumba eleki na limité donc mutu nyonso to akoya akoleka par limité neto lingaki to komisa ngo propre bato ebele bakimaka na ba gombe ba nini bisika ba konza ba vandi aussi koyeba lokola ke bango ne mutu baza intérêt ya kozala propre biso to kozala saleté non yango to yé awa na district ya Moamba na limité pour to sala musala na limité to suki on a pété to ke na changu to zoluka bisika oza ya saleté makasi to ko na gombe te pe gombe za déjà propre to ke bisika za saleté makasi pour na musala ya fondation Chiyo Imwena Mwamba sa nini e monana. Mbote maman. Mbote papa. Bonne santé. Santé bien papa. Yo poko si makambango.
papa nakoti makambo po ville ya Kinshasa eleki salité makasi baprésident bauta bamboka ebele boya bakuti ville ya Kinshasa salité oya na mopaya moyo présente ville ya Kinshasa te po salité eleki yango wana biso bajeune totelemi po tobongisa mboka na biso po ezala propre ata bajeune mosusu bamona wa mosala moko inutile mais mosala inutile biso tondimi tozwa nini basese wana po tobongisa mboka na biso. Est-ce que tu as mosala bongo mama yango pe moi moki apesaka bino ezalaka bien ezala bien esunga biso arespecta bakonte bosalaka na ye arespectaka aza mama mwana malamu po asangisi bajeune po tobongisa ville ya Kinshasa boyo otika bo abengi bajeune boya tobongisa ville ya Kinshasa po ezala propre po lobi na biso mpe ezala bien. Ok mbote ndeko nanga mbote papa kala caméra message nezanga kopesa bandeko to bakolanda biso siko bamoni bajeune bakoloba balati bilamba bakosala propriété na ville ya Kinshasa na bango. Bon, tout d'abord, je suis étudiant à IEC, mais na degré au biso ba jeune tozora makambo, surtout ba étudiant, ba lolende zalaka moins mingi. Yango na moni ba idée, ba initiative ya fondation, ngai na titre ki IEC wana, na longoli étudiant, mpanzi to bongisa mboka po lobby soki ata ba bourse ba komisaka. Na kozwa bourse na keye États-Unis tout ça, c'est bien bon. Mais mboka na biso to kei libanda ezake soki tozongi tokuta yango propre ezate bambongo nanga nyonso nanga hôtel yango mindele je suis congolais eza patrie nanga na za mwana mboka Congo ezate États-Unis tout ça c'est bien accueilli mais nazonga na kuta mboka nanga propre yango na tie batana ngai na kimi ba interrogation po o eza salut ya mboka et puis ça venir biso ba ba boy dossier lisolo nini message ya suka okoko pesa la gouverneur ya ville de Kinshasa oya kolanda biso sikoyo ndeko na biso Gentini Ngobila na mokita na ye mbungu Néron makambango yango balobaki basalo lancement kini propre bino boye bino moko ba volontaire bo bandina ko ta misolo na bino Angers pour fille de saleté sila solo sila message nous ko lancer a kolanda osiko na gouverneur biso ya ville ya Kinshasa na équipe ne Mobimba na rosenga bango ba soutenir fondation oyo moni biso déjà to mi ba volontaire tu as posé ya ba matériel tu as posé ya soutien financier zala parce que pour tout ça la musala oyo e bongi to disposer moi ba jeune bazoya to futara bango moi ba matériel ezala de façon que ba salito eza evandaka te monde to longola bo to longola ngo boye to tika ngona so to tumbi yango ou so to ke bongo biseke sengelité mais so ka sungi biso na ba moyen matériel tout to yeba ke so to évacuer yango to ke poser ngo quelque part biloko wana salito ezaka mbongo bato ba yeba yango te salito bako transformer ngo na ba kiti na ba kiti en plastique ba papier hygiénique pe ekomi ezo sala marché na Kinshasa mais bato ba négliger yango mais so ka ya soutenir biso na ba moyen biso moto na ba vision na biso par rapport ya ville à Kinshasa au mona ke kini bupeto wana ya kofana na bureau ye bato muso ba ochelele kini bupeto wana libanda parce que les musala na biso pe to yebi yango to sala ngo pe avec qualité to lukande soutien matériel soutien financier ezala po to kende liboso. Oui, bandeko balandi to komo wa to ko zabne ba agent ya ONG TIOI siko to ko zabne ye moko propriétaire présidente initiateur ya ONG to tunemo keke mituna ya mike bola na boke binyosu mbote mama mbote papa boni santé non santé za nango bien ngolo ensemble to moni yo po yawa o ezamba ya libosto ya mba na ONG na yo fondation TIOI mama ba difficulté ne ko kutana musala ko sala ka boy la musala tozo sala to kutana ba difficulté ezebele dans le sens que parce que nano ya liboso na to kokisi matériel nyonso te difficulté na biso ya liboso ya mi balé to kutana pe na ba difficulté vraiment net journal lelo makambo to kutane nango donc et pesi biso moi passe musala to inga ki to sala journal lelo c'était que to vider ba pour ba terrasser nyonso ko bongisa ba terrasser ko bimisa ba saité nyonso za na kati ya terrasser. Et puis nasi na camion nasi na bongisa ki kebilo nyonso na to boa to tia na camion ba kende ko boa mais tant to so banda banda misala ba pekisa ngo ke bobi mse biloko na terrasse te na nazo pekisa bon donc ba pekisi bango ti na police ti oui baza ki ti côté ya hôtel ya commune quoi commune ya limité awa bazo pekisa bana bandi misala bo te biloko bobi mse te bo tia ngo wapi bana ba bite biso tozo zo charge ya ba biloko na biso te bobi mse biloko ya wate
bistomituni finalement il fallait tobongisa baterrasse etikala vide mpona ke mbula so ebeti bato mpe bayebake ntango moto akomona place ekomi propriété moyen ya kobwaka lisusu eloko eza te toye koremarke ke bato oyo bazokoengage bango bazokombola na balabala biloko nyonso bazokombola babwaka na baterrasse me naomona te ke basala mosala nini nayebi te banani baengage bato ndenge wana mpo basala mosala bongo. Ok, mais ntango yo omoni ke na la police bakoboya bandeko basa propriété na ville de Kinshasa oyo epolaki ekomi solo bato bakosubela banzete donc fulu partout eza nango mambo autorisation te non omoni nga na comprendre ke eza mwa guerre moko peut-être babandaki kolela biloko mbongo eza bato ya commune peut-être babandaki kolia mbongo ntango bamoni ke diaspora bilongi ya sika ekoti na balogique moko ya fati nde bazosepela nango te nde bazosepela nango te bamoni ke toye kokase bango po balobi baoyo babanda basukisa te bino bosilisa yango te biso tolobi bon tokosilisa yango te na sens ye ekomi menace po biso tolobi ke tokangama tosala mosala sikoyo balangage bokomobimisa tokomosentir yango neti bamenace. Voilà beaucoup merci à limité okoyoka makambo bakoloba awa mpo na yo bandeko baye baza bavolontaire eza ONG baza na makoki na bango moko autofinancement ndenge mbela makonzi mboka alobaki badiaspora to bana makanisi baya kosunga mboka na biso Congo bino bozalaka awa tala commune limité ndenge koma na place yo salaka ba mariage na sima na yobi salté ezala kuna na sima ofanda kaka boye me bandeko bayene makanisi na bango yo komo ya sobima yo komo mutakini pop ya ndeko na ngai mama ba nangina yeba tango salaka musala o salaka oyo makoki ozo kango wapi non makoki nga moko nde na saisa misala nyonso naza na soutien te donc na zimbongo wa muntu te na alobango na micro ya tokomi wapi na zimbongo wa muntu te nasalaka nyonso na mbongo na nga moko. Ok, soki bandeko bakolanda yo bato batunda mitema mawa balingi basunga yo nini oyo ozangi nini mpe okozanga bakonzi nyonso bakolanda yo même gouvernement ya ville de Kinshasa bandeko tu ya mboka na biso Congo bakolanda yo soki bakonzi badécideur pesa bango message mbela na yo eza nini mpona ONG na yo chiyoyi. Donc pour la fondation Tio Imwena Mwamba nani nazobele dans le sens que na musala o nga nazosala na déjà na ba matériel wana libanda souci na ngai na luka soutien ya ndeni na kokotisa ba matériel wana awa na Kinshasa ba camion oya ememaka ba salité na nango après P4 donc naza ba moyen na ba possibilité na même siko pona kotisa ngo na Kinshasa donc ndé difficulté na salango soki na kozwa muntu ya koyede ngai mpona kotisa ba matériel na ngai ya mosala ekota awa vraiment na osepela makasi. Mais okopesa ta numéro ya téléphone soki bato basunga yo mpona makanisi okosala kosa propriété na propre bamoyen na yo bandeko mosusu bakutaka mikili ya poto soki ayawa ere oyo aza na chantier na ye ere oyo aza na makambo ya kosala ma ye elobi te mwa moke nakozwa nalingi nalia yango elongo na bayimboka na bakongole batikalaka awa ndenge nalobaka bandeko mosusu baza na banzoto nde ezalaka libanda ma mitema ezalaka na kati ya Congo. Donc numéro na ngai ya téléphone na ezali mais nakosepela ke muntu oyo akokanisela ngai mpo asunga ngai nakosepela mingi parce que place ngai nazovanda toza na difficulté ya dollar siko le problème eza nini ntango nalingi nakatisa biloko wana na ngambu na biso ya RDC douane biloko nyonso ifaye bafutisa ngai na dollar na moment ke naa na dollar wana te c'est pourquoi nde place ezopesa ngai difficulté yango wana donc na matériel na ngai naza nalingi nafongola atelier moko ya couture na ba machine na ngai ya koforme bano bamoni ke basi ba échouer na vie mais tolingi tozongisa bango ke bo échouer te na ba machine na ngai à peu près 100 machines en cours donc na luka esika na tia ba machine wana na former bana wana baye ba kotonga baye ba ko s'en sortir na quelque chose na mitu to sunga bango c'est pourquoi na apesa numéro na ngai eza 089 30 11 277 089 30 11 277. Ok, bandeko te bakalanda biso siko ba kolanda biso message ni force na opesa na bandeko oyo pe bazala kola yo nzoto ezaka libanda mitema ezana kata Congo bakoki kosunga na mwa pau mwa sapatu mwa elamba mwa combinaison te nalingi kala bandeko na nga o nyonso bazolanda nga baoyo baza na makanisi neti yanga me bazo ba mi sentir ke baza bloqué bafungama baya tosangana donc tozo kosunga fondation Tio Imwena Mwamba za ba projet ebele
kosunga ta bana oyo babwaki na balabala soki moto akoza na eloko bakoya tosangani na idée eza idéologie moko ya kosunga chef de l'état donc nde maloba nyonso naza nango yango wana. Ok, merci bandeko balandi ya tokoma bouti kolanda bongo ye moko mama Ceci Chioyi boyoki ndenga lobby na ba passe na motema akoluka commune comme propre mais beaucoup messe akotinda ba soda ote botika c'était na terrasse mais ye wana beaucoup messe kaka le baro limité propre okolokuta o mobuta le baro le vunu tala bandeko yo bazina lusungite ndeko moko te ba moyen G eza privé eza ya makanisa moto oyo vide Kinshasa ko kate ville comme solo na ba gouverneur Jantini Ngobila mbungu Néron ta bati boko ko soutenir bango yeyo boko mona boche bango ba moyen bako bata 400 tota commune limité aussi c'est vrai saleté ko zola kaka e ko zola malamu sikete kimi anzemeze na maboti na bino tukutani mukolo malobi merci.